Et bonjour, bonjour, na bande kolanga ya sanga ndeko na bino moi si na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou lelo amemeli bino recette ya pizza. Recette nanga ya pizza na lakisa bino ndeni na bande ko sala pâte nanga. Après na koye lakisa bino ndeni biloko langa na kotia likolo ya pizza nanga. Maman Bijou a zui 50 grammes. Maman il faut qu'on a l'habitude de soba ba peser na ndako. Malgré tout pesant, mais il faut les aller au cas où. Maman Bijou a 50 grammes. Il y a farine. Il y a farine, il y a bol. Oyo 50 grammes. Maman Bijou a chassé la moko. Il y a levure. Car paquet au moko. Il y a levure na kati. Maman Bijou a des loutou. Il y a ma foute à huile. Maman Bijou a des loutou mafuta huile na kati. Maman Bijou a loutou mobimba oyo ya mungwa. Tonda penza plein te mais na moni ke wi mungwa penza e monani ana loutou mungwa loutou moko na ti. Maman Bijou a tasse ya mai ya moto. Moto penza ya makasi te otied kaka. Tasse mobimba oyo Maman Bijou a tie na katikati ya pâte na ye. Na bandeli lisusu Maman Bijou a 50 grammes ya farine. Maman Bijou a chassé moko ya levure na te. Maman Bijou a des loutou ya mafuta huile a te na kati. Maman Bijou a loutou moko ya mungwa a te. Maman Bijou a tasse mobimba ya mai ya moto a te. Maman Bijou a bandi ko balola na balola. Liboso na balola on a loutou nyonso tout na mélanger. Après na bandi ko balola pâte na ngai na baloli pâte soko moni ezokangama na maboko obakisi huile obakisi soko moni ezokangama na maboko obakisi farine. Si oko remarquer que azokangama kangama lisusu na maboko te wana pâte na yo esili. Donc ce que azokangama na maboko il faut obakisaka comme pour kotia mai eleki. Il faut obakisaka pâte na yo. Donc tasse moko ya mai ya moto mais il faut que baka tango zo balisa pâte ta la pâte na nga azokangama na maboko te. Il faut pas akangama yo na maboko. Net parce que passe tanga ezali ya kosila. Maman Bijou a bongisa ki place très bien. Na bongisa yango bien na sukoli yango. Maman Bijou a sopi farine. Maman Bijou a pâte na ye atie. Maman Bijou a pâte na yango na tie. Maman Bijou soit linga bana osala la forme ya pizza. Bakolo ya biloko bazala midi bunza. Maman balobaki Maman Bijou soko osala biloko la kisaka biso ndenge nini bandeli ya biloko ti biloko ekosila. Toboya kaka mpona bata nini yango nakata ba video nanga mais modèle na expliquaka soki mutu ozolinga osala biloko avant osala ngo ozoyoka oyokina na Maman Bijou bien oko comprendre makamuni Maman Bijou asalaka. Donc bomoni pâte nanga ya osala pizza yango oyo bomoni forme na sali forme modèle mieux surtout olingi. Il faut ce qu'on a talaka soki ya kokoka na eloko na biso ya four. Na kokipe ko fungola ngo munene na fungoli munene akomiti a. Mais soki na fungola ngo munene na kozanga place ya kotiaye. Il faut d'abord na yeba mesure ya nzungu na biso ya four, nzungu ya four ekokoza na ka muke babon. Donc il faut na tika. Sinon na kozala dessus. Alinga bino mingi vous s'abonnez massivement na chaîne Maman Bijou. Vous n'allez jamais déçu. Vous regardez cela là bien donc il m'attata donc le ko sala atam fufu. Moto ke ko linga mobali ndeko na yo ou bien ko ke ndeko linga mobali ya camarade na mingi zala ko envier. Mais siko soki yo moto za na ndeko na Maman Bijou na envier na biloko makilité parce que na yebi na ngaki nyo surtout o ngana ko luka epesa melinga parce que naza mona nzambe. Donc naza mona ilaka quoi. Nyo surtout na olinga nzambe opesa na pourquoi na ke envier loka moto. Na envier kana te. C'est bon. Na sali pâte ni forme na pizza. Siko bozela na zwa sani na ya four et puis na mesurer soki eko na correction. On dirait eza munene makasi.
va déjà dessus. Forme nanga eleki. Forme nanga wow. Forme nanga eleki déjà sali na munene. Donc la forme oyo aza munene makasi. Ye akoki kolekanga na mayele te. Na kobumba gumba ye kaka. Donc eloko recevoir nga ezaka asani oyo soki sani azalaki ya munene tokoki pe kosala penza pizza banda atikuna kaka na pati oyo ya 50 grammes oyo. Donc okosala na munene oyo esango munene penza. Mais tellement lokola forme oyo eza moke naza na choix te. Donc il faut kaka nasala makasi akoka nasali na ngai ya four. Donc choix eza te. Donc na bumbi ye kaka boye. En tout cas bandeko bozomona biloko na ndenge nini eza kokende. Bon. Maman Bijou a vu tomate. Nasi maman nyonso to ayebi tomate oyo. Ba tomate na biso ya tomate ya carton oyo maman nyonso to ayebi yango. Maman Bijou a vu tomate. Maman Bijou a sopi tomate na yeli pour la pâte. Biloko kotia na pizza ezate ke lokwa Maman Bijou ateka eloko boye il faut yo pe otiaka yango non ngana lakisa bino mingi ndeni osala forme okwa mingi baye barate kotia biloko ya pizza eza vraiment moderne na moderne parce que ceux na bino na sela bino ya légumes na osala ceux na sela bino tia ba crevettes na kati na osala ceux lelo donc ezaka ndenge ka yo moni esuki boye te mayele esila te to bakisa ka. Je vais dire que vous avez pizza dans la tomate là et tout à partout. On a ça là moi bien la mon coco. Bon ici tomate là partout. Bon, Maman Bijou a joué. Ouais, ça n'a aucun cas, la charcuterie, la sombi a déjà dans Carrefour, la kata. Comme peut mon kosomba na charcuterie na kati ndenge olingi. Oh, ezali saucisson de Paris. Comme pour kosomba na yo salami, otete ba salami na likolo, modèle nyo surtout charcuterie olingi kotia okoki kotia. Moi la préférée na charcuterie o ba kata boy. Maman Bijou so atie charcuterie na likolo. Il y a likolo ya pizza. Maman Bijou maman la Kevin le bel dans le bio Maman Bijou il y a ça ce biloko na ndenge bandaka yango yo il va être quito maman Bijou lamba quoi c'est ça maman Viviane maman la Glody la fraîche maman Gracia na yebi yo pe na loboko quoi Gracia na fraîche la lamba kaka Maman Bijou sali boye. Après, Maman Bijou a causé maïs na ye. Oh, ma sangu maïs. Maman Bijou a causé maïs na ye. Je sais que toi tu veux du maïs. Maman Bijou a du maïs na ye. Maman Bijou a du maïs na ye la place. Attends chérie. C'est maïs. Ich auch Pilzen. Warte. Okay.
Maman Bijou a maïs na kati ya pizza. Maman Bijou a kozwa champignon. That's the best part of it. Maman Bijou a na champignon, na sopi ka mai wana. Na sopi mai ya champignon, ndenge mo pe na sopi mai ya maïs. Na zui champignon nga. Na bandi ko classé, donc Maman Bijou a tie charcuterie, maman na bandi na tomate, na tie charcuterie, na tie masambu, na zui champignon nga na tie. Donc lelo pizza nga a suka mo itika kana baksa ba fromage likolo. Champignon Maman Bijou yango yo. Maman Bijou ba ina mno s'abonner. S'abonner na yo, po ta msusu na tindela na ba vidéo te. Mo so ko s'abonner, ata na tindela vidéo te o ko mona na ba recette. Donc s'abonner, s'abonner massivement. Bidor TV masolo ya sika. Vous allez jamais décider comme Maman Bijou a servi. Champignon nanga. Maman Bijou a vu mozzarella. Maman yo surtout a dit mozzarella. Ils ont un magasin nyoso, na otobola, na bimisa ba mayo za na kati. Maman Bijou a otobola. Na ke ko sopa ba mayo. Wow. Mozzarella na moko ye wana. Maman Bijou a joué des mozzarella. Là, on a mozzarella là. On a joué mozzarella là. On a vendu kata une chimique. Voilà déjà des noces là. La bandite n'a fungoli déjà fou. Maman Bijou a fungoli fou là. Comme pour rose à la tomate. Ba tomate tu as frais wana. Ukati otie eloko nyoso tu soko lingo yesa ngokutu ngomba ti koto na biloko ya bitiata yo kaka makasi ka na yo makasi peka ya mbongo na yo makasi peka ya baguna yo donc eloko ezaka important pâte wana mingi forme o pâte o lipa oyo ba mama mingi ba ko sala ngote yango na expliquer blonde na sali lipa na ngai on va déjà tienta mozzarella c'est parce que ce que ça langue ligne on a évité azui mozzarella na mate un problème oui excusez-moi dans sa vidéo moi on a tout dans la question on a choisi on a déjà 4 mozzarella là c'est jour Mas é Maman Bijou a kati mozzarella ya tina na kadi na nini nanga Maman Bijou a zui. Maman Bijou au soupe ça na yena. Fromage râpé. Hein, Maman Bijou au soupe ça na. Ele tinha cabeça que essa não está ficando mais. Ok, en tout cas, vraiment, ça est facile. Recette, oh, ça est vraiment compliqué. Bon, mon idée, Maman Bijou a bandaki ko sala pâte na ye, na sala ki palanga oyo, na ko expliquer bino encore ndenge nini na sala ki yango, c'est vraiment facile. Maman Bijou a zui biloko nanga yango. Moni pizza nanga ngai yango. Donc ndenge moko na ba pizza oyo to komandaka. Oh pizza party.
famille pizza yango omoni nazotia yango na four. Mama Bijou akotisi pizza na ye na four. Mama Bijou abandaki liboso kosala nasali natie farine nanga 500 grammes ya farine natia yango na mwasani nazwi de lutu ya mafuta huile natie na kati ya farine nanga nazwi lutu moko ya mungwa natie na kati nazwi mai kaka ya pompe na chauffeur kala nini ya biso cafetière esali kaka moto mokie tasi mobimba natie na baloli natie musuko kofina na bosali natie paki moko ya levure paki moko ka ya pamba natie levure nanga na baloli nakomi kofina na fini soko moni pati na yo azokanga na boko osimbi farine obakisi ka titi ozopoto omona ke wi pati azokanga malisu na maboko te, c'est-à-dire o réussir pati na yo tango réussir yango ozwi place neti yanga o nasali otia yango farine après tango sisa kotia yango farine obimisi pati na yo wana na bol otia yango na se obandi konika oniki osali forme ya pizza otia yango na four siko babiloko na oyo yo osalaki oyo kotia likolo obandi komatisa likolo nga natie tomate natie charcuterie nanga bakata na kati yango bien natie maïs natie champignon natie mozzarella et puis naye kotia comment on appelle encore natie fromage râpé na biso lisusu likolo esili poa donc pizza nanga nakotisi na four quelques minutes pizza ekobela et puis napesi bana balie ndenge kaka Mama Bijou alobaka chaque fois chaque recette azangaka likambo akoki ya koloba te bamessage nanga oyo nazotanga natangi message moko lobi esekisi nga grave na messenger ndeko nanga mwasi avandi na colonne akomeli nga bi Mama Bijou ça fait longtemps nga asepelaka na yo te nasepelaka na yo te nayebi yo te tokutana kata mosusu na bafete mais ayokaka kaka ta mosusu ayokaka kaka ta mosusu ke balobaki Mama Bijou azaka Bijou wana azaka orgueilleuse nasepelaka na yo te banda na bandi kotala ba émission na yo en tout cas Mama Bijou nakomi kosepela na yo nga naseki na répondre nga bi ojijaki nga na mosika mama obajija mutu na mosika te mutu d'abord avant kojuge ye il faut pousser na pembeni na ye ndenge yo lobo mona nga orgueilleuse nana bato oyo soko otuni bango baoboya na bango babi Mama Bijou azala jamais orgueilleuse Mama Bijou azali nde Mama Bijou nde amefiaka na batu so na moni ke place wana ekoporte na ngonga eloko te na se méfier mais pona koloba ke Mama Bijou aza orgueilleuse en tout cas ma sœur nzambe alimbisa yo parce que ojuja kinga na musika tosolola kinga na yo lobi na messenger mais lelo na baki ke lokwa na sala recette mona ozanga koloba te pona pesa ka batu conseil parce que musala nga pendeza ya pesa batu conseil en tout cas ko juja mutu na musika te mutu avant ko juger il faut ko kutana na ye il faut ko zala na ye après o juger ye lelo so otuna camarade na ba camarade na neti oloki mama na Kevin Meje otuni olobi oyebisi olobi Bijou azaka orgueilleuse Meja oboya no makasi otuni ba mama na ngai ya bolingo ba mama Marceline ba mama Jeannette ba mama Viviane Maggie ma copine otuni mama na biso Yvette Ekunji na Hollande otuni mama na biso Kija Bron otuni bango lobi Mama Bijou azaka orgueilleuse oboya ngo ndenge mo peso otuni ma copine Jolie na Belgique aondi mango te ma copine Bijou la Blanche na Belgique aondi mango te donc na mukuse avant que juger mon il faut koyeba ye moi je suis pas orgueilleuse naza fille moko naza ndé trop faire na ba décision nanga naza fille mo na linga buzoba te pembeli nanga naza fille mo na linga réputation nanga ebe ba na buzoba te parce que réputation mutu ba sombaka yango te likambo soki osali
oyeba ndenge oko se défendre et puis ata oyeba ndenge donc ndenge nini okozalela mais par rapport ta mosusu moto ajuge na mosika ta mosusu bakoseli likambo akosela eswaka grave obe likambo okanisela motu mabe esala pasi mingi na motema. Mama Bijou amefiaka, Mama Bijou akimaka place na moni ke porter na ngonga eloko te, porter na ngonga implicité. Mama Bijou akola mama Bijou akola mwana moko fermé na ndako panda bambula na kitaka na ba chambre na ngate. Donc bato bayebi Bijou bakoyebisa yo nga Bijou batumi bakamwaka ndenge nini Mama Bijou akoma kosala même ba émission ndenge nini Mama Bijou akoma koloba nga nazaki vraiment timide na bandai koloba te ezala ya na ngai ya kirimosi kala ya na ndako atali mwana nga bidondo ina nga oui vraiment oza comme ta mère okokani na makambu nyonso mama ya bino azalaka boye abanda koloba te azalaka kaka kokanga na chambre donc bandeko na nga bayebi nga très bien. Je suis fille boy nazala jamais orgueilleuse mais na méfiaka et puis na kima kesiko na moni ki ekoportenga eloko te. C'est ça. Donc conseil na opesa yonde kunanga mwasi mbala sima vraiment ko jija na ba tuna musika te pona mutu ba loba ki mutu ba sala ki de non. Ko jija na onga na musika bambula botikala ko sepela na ngate. Na taye longi na yo na Facebook na yo toyeba na biso to ba tuto solo la te mais to mona na ba fête. Nzambe alimbisa ndenge nga moto Mama Bijou na limbisi yo. Mama Bijou azana problème na batute, Mama Bijou alinga na ye mutu nyonso, Mama Bijou azaka avantage te. Parce que nayebi ke nyonso tout ezaka ya nzambe donc oyo surtout tozo forcer ezaka pas être forcé et vanité de vanité donc ça sert à rien ya ko se vanter ngala ko yiko vanda na mbula mais ko yeba te ke Mama Bijou sala Mama Bijou azomisa et puis naza film bolanda te ba publicité na sala oyo kwa naza na monde wana il faut na sala publicité parce que nayebi ke publicité et futaka so publicité futaka te Coca-Cola ça tika kala mais naza na ba dolinga kai je suis comme ça abi kaka il faut mutasala bapa et pas na yo koko sala bapa te na botama bongo ba force à nature te na kola trop na ndako na kangama na ba chambre mbula donc naza bongo akoka na akokende pa ya batu te camarade so na lingi yo nde tozo solo les aka ya kolinga ezate ifuna wala lelo na ndako donc c'est ça Mama Bijou za orchestre. Maman Meje to solo li na yo lobi na Mama Bijou eloko wana ozara nango ba soki plus de 15 ans c'est comme ça na vanda na ebisoni et que Mama Bijou sombi be Mama Bijou sa libre po esala oni po yo bakisela ngani ou bien Mama Bijou za na nzala na ye na mpiaka na ebiso Mama Meje na mpiaka Mama Meje na ko defambo na tikala osala ngote tu vois donc na sopa na ngate to ko va na ngana mbula na mbula ebi makamno osala te puis na ebiso te ko na defimbo na sali na sala ngote ata na zangi pakolika mafuta na monoko nde bapesa biso ba conseil na ba mama en tout cas na lingi bino mingi ya na nga mobali ya Derek Mosi merci na ba conseil ozo pesa nga bandeko na nga tout bisika bozali na pesi bino mbote na yebi ke toza ensemble na pesi ba copine na nga tout mbote na sina tangi ba kombo na pesi groupe na nga mama bolingo ba mbote na pesi nani suna tangi communauté Fatou Boka ma petite sœur propre na ninga mukete ye pe aso ke kuno lobi na yeke o Mama Bijou azaka vanta e ha boya na sale li vanta na likambuni mukiliza ya nzambe Fatou na colonne otuni énergie ma copine Mama Bijou azaka vanta énergie o boya na ye donc na lingi bino mingi otuni susu mama na nga mama leki na nga Mario spaghetti ya na nga Blandine na Belgique o Bijou azaka vanta o boya pas ébi que famille na soto za na avantage te o toza na avantage te avantage eza na mobiloka bato satana avantage ezali na bato o bandima ki te ke na vie na nga na ozala bo mais moi na depuis que na botami na yebi ke wi nga azaka mutu na zaka jamais mukila quand même surtout na sala esimba na parce que naza mona nzambe azalaka jamais na échec au moins ke nga mona linga te mais so nga na lingi na kende na likamna nga tina suka bo s'abonner na chaîne nanga Bidor TV masolo ya sika bokozala jamais de si ma petite sœur Nathalie Demo na France kande to solo laki tozo bunda na nzamba osunga en tout cas bisous na lingi bino mingi à la prochaine.